Tobelelio. Mama Kimpavita Tobelelio. Likondi ya mabota ya Congo Tobelelio. Vous allez toujours en interview, comme vous pouvez voir ici. Cette tombe, il y a Bakoko Nabiso. Donc tout droit, quand vous continuez tout droit sur le musée de l'Afrique à Tervuren, vous allez tomber ici à côté de l'église jusqu'il y a les 7 tombes parmi les 267 Congois. Biso tous ba Congolais, tous ba Congois. 267 Congois. Bazoki na Congo, mais biso tolobi zaki 267 mais 267 millions. Parmi les 267 millions de Congois que bino bozoki na mboka ya Congo, il n'y a que 7 tombes. Alors biso bana otobotami non colonisé. Biso bana otobotami na kanda ya makambo salaka bakoko na biso. Biso bana otobotami pona justice ya bana Congo emonana. Tolobi boy bana nyonso tu ya Congo. 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 Boya ko envahir ville oyo. Pona lokumu ya bakoko na biso. Boya ko envahir bayeba ke bana Congo si balamuki, bayebi ke bakoko na bango baza awa, toza na besoin ya kozala non pas dédommager, tout ça besoin d'un bon on a bien noté. Tout ça dédommager, mais tout ça to récupérer. Atom nabiso bakoko nabiso bakundama nakati ya Congo. 267 millions. To sengi kaka 7 tombes ezong parmi 267 millions de Congois qui sont partis. Mama Kimpavita, mama ya mabota, mama ya bolingo. Mama Kimpavita, mama ya mabota, moso ya bana Congo. Mama Kimpavita, mama ya mabota, na bolingo ya Nzambe Tobelelio. Les morts ne sont pas morts. C'est pourquoi nous sommes venus honorer la mémoire de nos ancêtres, que leur esprit partout où ils se trouvent dans les 4 coins de la terre viennent et bénissent tous les Banakong. Dans les 4 coins du monde où nous sommes tous dispersés, que tous les esprits de nos ancêtres qui ont été déportés, que tous les esprits de nos ancêtres qui ont souffert par tant de malheurs et de martyrs, nous, les Banakong, nous sommes de non-colonisés, nous venons récupérer notre droit. Ce soir, la flamme de Mama Kimpavita va brûler ici, Nakatia Bruxelles. Léopold, les morts ne sont pas morts, Toyeko Kangao. Diego Kao, les morts ne sont pas morts, Toyeko Kangao. Film la tombe d'Isaïe. Coco, Kitukwa. Coco, Pemba. Coco, Ekia, chef Bangala. Coco Mpeya. Coco Zao. Coco Sambo. Coco Libange.